Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka kabisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino bayebomesana kolanda chaîne na biso ya radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo kaka bobomesano ndenge tomesana kolobela bino na émission na biso tango nyonso ete tango biso tozali kofungola monoko pe kopesa basango tozali kopesa basango mpona kotalisa na ba diaspora congolaise pe kotalisa na ba peuple congolais oyo bazali kuna na RDC ndenge nini réalité ya makambo ezali kotambola actuellement pe ndenge nini makambo etambolaka na tango ya moment ya deuxième république po ete kofungola bato esprit bayeba ndenge nini tozalaki maltraité na tango ya deuxième république pe lelo les mêmes bato wana oyo bamaltraitaki bapeuple na tango ya deuxième république baye awa na bapoto bavandi pe bazali kolinga kocontinue rythme na bango kaka wana ya kolinga komaltraite peuple. Bandeko babolingo lelo oyo bino nyonso tu boyebi ndenge bato nyonso bakomi kaka koloba ete miziki ya bakongolais beta te na poto, Papa Wemba beta te, Kofi beta te, Wera Sona beta te, Wanzekwa beta te, makambo ebele bele. Mais bandeko babolingo bango balobi nini miziki wana ya bakongolais tango bazali koya kobeta na poto ezali distraction mboka ezali kotambola malamu te makambo ezali komarche te bango bazali kodistraire biso na miziki. Mais soki totali malamu bandeko bino nde mutu bozali kodistraire biso mpona nini ngai nalobi boye bandeko boyebi teke na ntango ya deuxième république bakonzi oyo makambo bango basalaka bazali kozwa bambongo de gauche à droite mbongo ya leta ekomi mbongo na bango privé ya kosala n'importe quoi koyiba bambongo kosala makambo ndenge na ndenge epuis basuki kaka wana te bautilize même peuple na niveau même ya peuple koma kobinela bakonzi nyonso kobanda na Mobutu ti na bakonzi oyo nyonso bazalaki baministre na ye. Bandeko tango bamakambo ya miziki ebandaki kobeta na deuxième république tango makambo ya bagroupe révolutionnaire oyo babandaki kobinela Mobutu na baministre na ye ezalaki na deuxième république nani atombolaki mongongo po aloba ete tomettre stop po ete Mobutu na bato na ye bazali koyiba mbongo ya mboka pe bazali kosala eloko moko te. Lelo oyo bato lokola bale terminator Ngbanda bazali kofungola pe mbanga na poto bazali koloba ete ndenge ezali wana bapeuple batika kodistraire bina na makambo ya miziki peuple congolais ebongi malamu ete atala makambo ya mboka na ye makambo ya miziki wana ezali na ntina te bamakambo ebele bazali koloba
mais soki totali malamu bato bapesaki distraction na bakati ya bapeuple congolais na makambo ya musique ezalaki banani bango te po ete bango kutu na ntango wana bazalaki kolinga ete peuple congolais azala na kati na distraction ya makambo ya musique makambo ndenge na ndenge mpo bango bayibaka malamu yango ete bandeko babolingo tozali koyebisa bino il faut boyeba yango ete oyo nyonso tu bango makelele bazali kosala lelo oyo bazali koloba biso tozali komona yango ezali na yango kaka pamba po ete bango nde moto batie peuple congolais na kati na distraction batiaki peuple congolais na kati na distraction na makambo ya kobinelaka Mobutu na makambo ya kobinelaka baministre ya Mobutu bandeko nani yango ayebi te eke na ntango ya deuxième république basakani na esprit na biso bakongolais nani yango ayebi te na ntango ya deuxième république okomona ta premier ministre ntango mosusu akoya bakote ntango mosusu ya maya kingasani kote ya mayo ya kingasani ya suka okomona pesi mwa discours moko boye omona alobi na bapeuple tokoya kotongela bino mpo azwa libonga adeposa ekenda premier ministre amonanaka te tozwa bapromese ebele na ntango ya bato ya deuxième république makambo ya malonga kuta esalama te lokuta na lokuta kokosakosa bandeko mpo tokende mosika te ntango mosusu bato bakoloba yango mama ozali makambo nini oyo azali koloba nakolakisa bino ndenge nini bato ya ntango ya Mobutu na ye moko Mobutu ndenge nini bautilize bapeuple sur tous les plans bandeko na bana basi bautilize bango na ndenge ete bakomi kobinaka na bagroupe na bango ezalaki bagroupe kake bagroupe donc bagroupe ya kobinaka bandeko babinisi bana ya basi ya bato bayebisi bato mbingambe mibali banzembo kobukelanga bango baloketu na moi makasi bandeko après lelo oyo bango nde bazali koloba ete bapeuple congolais bazali kaka kose distraire na makambo ya musique mais na ntango ya deuxième république boyebi teke bino nde mutu bodistraire biso na makambo ya musique kutu na ndenge ya kosakana te po ete sikoyo kutu bakonzi ya lelo tala ndenge mosala monene bazali kosala na Congo mais bino ezalaki ete baza koservir bino na makambo ya kobinelaka bino koyembelaka bino mais eloko te na kati ya Congo 0-0 na ntango ya ex-Zaire lokuta na lokuta lelo oyo bangwanda bakomi koganga ete baor na biso ya Congo badiama na biso bakomi koyiba bakomi kozwa mais ntango bino bozalaki kokontrole ni wana nyonso tu na ntango ya 32 ans bosalelaki bapeuple nini boprefere kutu bino moko boitilizaka baor wana badiama wana bozwaka bambongo botiaka na babanke oyo ya bamindele omoni mpe nzambe alalaka te bambongo nyonso bobombisaka na bakonte a na poto bacrise économique omoni ndenge efrappe bambongo na bino nyonso to ekoti mai Mobutu atie yango fula mbongo nyonso to bozalaki na yango ezali lisusu bongo te yango na bokomi kotelemisa bapeuple po ete basala rébellion po ete soki batiki kaka boye bakomona ndenge bokotambola na poto awa mataba bokobamba bapantalon bandeko tokokende mosika te botala ndenge Mobutu abinisa bamama mikolo bajeune fille mpe bana mite anyekola bapeuple po ete babinelaka ye mais na suka na yango asaleli biso eloko te na kati na Congo raison na bango ekomi kaka ete Mobutu aye asangisa biso tokóma unité oui asangisa biso tokóma esika moko muluba mongala tosangana mais yango te nde moto ezalaki richesse oyo peuple congolais akokaki kosurvivre na yango richesse ya peuple congolais ezalaki nini misala esalama bato bafutama botiki bapeuple 10 ans impayé na pays nini wana 10 ans impayé epuis lelo mpe bangwanda oyo bazali kofungola monoko mpo baloba bazali ata na soni te bandeko tokokende mosika te botala ndenge Mobutu anyokoli bamama
na ndenge ya kobilisaka bango na kati na moi makasi bambula ezali kobeta o Mobutu kotelemisaka komemaka bango ntina ntsele mpe botala nyonso tu wana nsima ngai mama Rosalie na koyebisa bino ndenge nini après avoir kobilisa bamama wana ndenge nini babandaki koutilize bamama wana na makambo mosusu oyo ezalaki privé. Papa Botamba tiela biso ba image ebongo na nsima na yango nde tozonga na masolo na biso s'il vous plaît. Batata bamama bandeko bino moko kaka bomona ndenge nini bazalaka kobinisa bapapa bamama bayaya bana mike na ntango ya ex-Zaïre kobinisa bango dans le vide po ete bakumisaka kaka nkombo ya Mobutu mpe kobinisa bango na se ya moi kobinisa bango na se ya mbula kobanda midi ti pokwa mpe bakobina bakosilisa ata koka ya pamba te ata mai ya komela te mpe bopanzani bozongi na bandako. Botala kaka ndenge toniokwamaki, botala ndenge bazali kobinelaka Mobutu, botala ndenge bamama bazali koniokwama, alors que bato oyo soki bazalaka mpenza mitema malamu balingaki batika peuple congolais na kati na misère te mpe balingaki quand même basala ba œuvre ya kitoko na kati na mboka na biso po ete bandeko babolingo na moma wana président oyo bakumisa koleka baprésident mingi na mokili koleka Mobutu azali te. Oyo peuple na ye mpenza ayembela ye, oyo peuple na ye andima meme akufa mpo na ye ezalaka Mobutu. Kasi Mobutu amonisa bapeuple yango nde kimona meso. Me makambo Joseph Kabila azali kosalela biso, azali kosala yango dans le silence. Pe ndenge azali kosalela biso ba makambo, azali pe moto ya koganga te. Joseph Kabila azali ete soki asali likambo, okoyeba te ke Joseph Kabila asali likambo. Okoyoka kaka o batongi banzela, o bazali kobongisa banzela, mais azali pe kosala makelele te dans le silence. Mais soki ezalaki bato ya deuxième république, nde moto basalaki ba œuvre oyo Joseph Kabila azali kosala lelo na Congo, bandeko olingaki bolingaki bobanda komona ndenge balingaki babanda kozwa bamama na makasi, batata na makasi bakende koibinelaka bakonzi yango kobukela bango baloketu ndenge tozali komona awa. Vraiment tomonaki pasi mingi, vraiment toniokwamaki yango ete bapeuple congolais bozala mayele po ete Nzambe abimisi biso na monoko ya ngando, Nzambe abimisi biso na kati na misère. Tokeba tozala mayele, tosala erreur te. Tala ba mama ndenge bazali kobukaka baloketu komona pasi, me na suka na yango pona kotala kaka bakonzi yango pe bazalaki kaka lokola badiabulu, batikali pe kosalela biso eloko ya malonga te, batikeli biso mboka zamba pe baponioki bakei baye awa na poto pe bakomi kolela lisusu batikela bango mboka wana po bakende kokamba na système nini oyo biso tokotikela bango lisusu Congo po ete bango bakamba, po ete babomi mboka pendant 32 ans. Lelo bokomi kaka o ba richesse ya Congo, diamant, cobalt, mais bozalaka na yango pendant 32 ans. Bosali nini na kati ya Congo? Vraiment ezali pasi pe mawa. Na banzi fo biso ba peuple congolais toteyama bandeko po ete trop c'est trop, basakani na biso ya mingi.